Yaya ba famille oyo tokuta na kana bango makambo zalaka ya marque na marque. Yaya pour la nini na mitulaka en tout cas 75% ya ba mama bokilo balingaka basi ya bana na bango ya mibalité. Qu'est-ce qui se passe? Okoyoka non ndenge zali awa mama na ngana lingaka mwasi na wana te. Olingaka mwasi ya mwana na ote pona nini? Omona baike omona tango azalaka na nano abalite abana ko pesa ko mama super azopesa mama mo eloko tango ayeko bala mama ko mona lokola intérêt ke ipa ya mwasi or mama ebelo amosa bakake yo mama ndo zalaki wana papa palingaki yo apesa ye confiance pa na yo donc epesi mbutu akosakana te ali so otokobetela yo esalami bongo na Allemagne pasi lelo to fondeli bakamba Allemagne belé na Allemagne qu'est-ce qui s'est passé yaya mwana mwasi aleli papa fiston beta lisolo na ngai po mama bokilo na ngai mutema mabeka dia mpimba alingi aboma ngai pona nini na bala kaka mwana na ye ya pasi pona nini oui c'est vrai na ndimi yango tozalaki na famille pauvre biso mais nazali mwana ya kisenso mais mobala lingaki ngai abengisinga tina poto na Allemagne mama bokilo alingi te mama bokilo alingi aboma ngai ya keipa ya nganga likambo ya somo lisolo ya somo yango tokobetela yo awa lelo awa mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyonso tobozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio Lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu tolobaka lingala comme na ngai fiston pelende tata ya Sedek na sepelaka mingi yo benga ngai tata pelende webi yango pourquoi tata pelende parce que na cadre ya ko valoriser culture africaine yo si omona mundele komona ye pelende to omona mundele komona ye bemba pona ni biso akaba kombo ya mindele ya benga ka ndeko na kombo tata pelende tata ndosimao tata mbemba mama mbimbu te c'est que bien voilà. Lelo na cadre ya émission oyo bandeko balandi to vous en invité je crois na écran na bino petit écran bali komona déjà pembe nazali na invité hier azali bongo munganga papa fiston oyambi docteur ah oui oyambi docteur ya loposo ya boza ebele baike tala na ndenge ya babete otiaka produit ancien boga mwasi ya kitoko me luvambano ebeta on elongi ya na ndenge ya babete ba fisto fingi biso bafana ba luvambano afingi te na ikoloba na elimo ku solution ko banga te ya docteur azali awa ye a traitaka kaka proposo soki bomoli le roi de la forêt ranson poso ngebu docteur yeyo. Alors, le col a passage obligé na séjour en Afrique du Sud. Awa ye a ko expliquer biso ataka po ndenge et puis a ko pesa numéro na yo ka sango yaya. Na yo ka sango. Bozali ebele. Malili ya poto zwaka yo, ba ile Afrique du Sud, moi Angola, ya Congo, ozana banduta yaya. Banduta papa fiso na solution awa. Yango yo pas docteur. Mbote na yo docteur. Oui, mbote papa pelende. Abenga yo docteur ya poso. Se présenter batala bayo kamera. Oui. Ngai comme on a docteur Guilain le bourgeois. Bana ya mboka bapesanga kombo ya nzambe ya loposo. Po ngai nde mutu na za vraiment mieux placé à retraiter au maladie wana ya loposo. Alors, nazali une expérience il y a 25 ans na musala oyo. Voilà. Donc pour hésiter te maman en tout cas vraiment ola na matière on a boké binyons tout et go sungayo et go bixayo. Voilà, Nzambe à l'opposo. Voilà, ça c'est le docteur. La personne déjà moi ça m'a fait le canard tout pour là. Ah ouais, la docteur Guilain Nzambe à l'opposo ya. Solution zoami. Yo ba luvambano. Oza na Paris, na Bruxelles, na États-Unis partout ya ba produit ko kende partout. Oh parce que l'Afrique du Sud c'est le moment parce que docteur azana nangai awa. La minute awa benga na lombango ya. Ata ozana cicatrice a porter le ngwaraté. Oh porter sa cicatrice et golongwana sur le lo awa. So ko ben docteur. Alors voilà, et Zalima sur autre solo awa na docteur. Voilà. Avant d'y arriver, tika tombe telo solo oyo epesinga ipasi ya kosakana te ndeko mwasi avec papa fiston beta li solo. Est-ce que kobota ma pauvre na vie ezalima be est-ce que biso bato oyo tobotama papa azaki na moyen te tosala lisumu biso nde bato linga tobota ma pauvre pour lelo comme objet ya injure boye epesi pasi ya kosakana te papa fiston nga na famille ya pauvre nazali mwana ya kisenso. Fana kana kisenso to kutela kena mobala lisolo to taka kombote il faut comprendre
toko tangela o kombote mais comprendre très bien na kutana mobali na ngai na wenze ya matete abandaka koteka ba nzombo abandaka koteka ba nzombo ba mbisa mai so ba nzombo na soto wana esala ke très bien asangisi ba nzombo akoteka ba soso nzamba salie grâce akenda poto akoma na Allemagne tanga akoma na ba Allemagne boyebi yango relation oyo tozalaki na mobali na ngai famille na ye yebaki te mais ngambo na yebaki jo bakendaki poto ngala kendaki kotika ete parce que famille eyebaki ngai te mais tosolaka na mobali na nga atinela nga mwaka tuku bianza tango mobali akokisi 7 ans na Allemagne na Francfort ekoma ike atindi ngai sikoyo nakende pai na bango nakende koseprata yebisi mwana bien sûr que moi na ngai machin roya nakenda pe pai na bango mais premier jour nakomaki namona ike mama na bango asepelaki na ngai vraiment te mama asepelaki na ngai te mais mama bokilo osala ndenge nini nataki kaka na si asololi na ye très bien machin comme hermona kei na lambi donc ozomona ba bitinda moko lokola ya kimwana bitinda ekoma kiti mama bokilo akoma koyebisanga no ngai ifona kende kolala kuna na epai na ye ala kisanga makamsunde basalaka ndenge batandaka mbete konso o bakambwala ngai esina yebi yango epai na biso menake de kolala kuna na kolala na chambre nani parce que mobali nanga azaite wala bande ko separa ngo te na yebite soki mama bokilo akangaki kanda pona likambwana to asala isalawaki ndenge nini pasi ya kosaka te bref ba visto tanga ba pesa lobola mama na bango abana ko s'opposer ke mobali abala ngai te na yebite na raison nini ngato yebi yango mingi basemeki surtout basemeki bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko ya mibali te pona ninyo yo yaya makambo ebandakala na yebite po andi bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko na bango te mais ezabo rare okomona pe musomona na basemeki na balelana mais comment moi rare omona mutu mususu alinga basemeki bref balingaki ngai te mais lokola mobali papa fiston alingaki ngai batiaki mwa bakala sote prévu mona sava ndenge baotya bakala minga boye toko chopin de famille na biso mobali bref mobali abengisi ngai na koma na Allemagne na Francfort et puis aye ko informer famille après que non ndenge zali ya mwasi nanga comme dia na Allemagne konso boza obligé sikoyo ya kokende mbongo na tindi bopesa na famille ba fiston mobali atindaki mbongo apesi na famille kasi bazaki na choix babali ne saka basali fête mais mama bokilo alingaki yango te papa fiston na kote na libala 2 ans mobimba bota batala yo papa fiston oh na bombi yango te ngala mobali na ngala kisasa tolongola de ya moi 3e oh ngala mama c'est zembo longola yango wana yango sali te ke bota te papa fiston te na komaki na ba malaise moko boyi na kei na same be la cette église mabe na ça bebe ti camarade boko na lbana yebisingai oh ndenge zali awa il faut que na Benin yango ba Béninois oyo qui ça va réaliser na Benin heureusement que ba docteur Guilhem ba yepo na kisi ya loposo et nga ça fait mon loposo OK na Benin nandeni ya ozana problème loposo lelo a on solution ben do la mito kanenge monsieur sama benga da docteur Guilhem numéro na itala yango na commentaire ya soko ozala numéro docteur Guilhem benga to lombangu to pio numéro docteur Guilhem ya ata azongi kisasa ata wapi ba kotindere ya partout ozala luvambano et bet ba tampon a micro ba ministère biso ba production ba benga ngoni ba poudre mai wana obombi ba luvambano on a plus besoin de ça ya on a plus besoin de ça docteur a traité na musika na kitoko lokola ka mafuta on va y arriver papa fiston mundenga yesinga non na kende na chose na Benin na kende kotalisa po ekomi anormal na ça mbalo na ok na Benin consort vu c'est vrai na ça mbalo na na ok de po ba charlatan na ça ki na ok de et pas ya l'église mo na Benin ça va mani ateba moyen je papa fiston to na Benin yango na kuta ba marabout on a que le plus vite possible batala la ki mo na marabout wana asali wa ko sala yebsinga kende okomona muto osolo makambo wana lobi tango oyebisanga na komona endenge nini okende kaka na super katuku biaza makasa nkembo na pesi na hotel esika na nalaki papa fiston na hotel boy
nazoko lota mama bokilo na ngai asimbi photo na ngai azotuba ngo batunga azokotuba ngo batunga na misu atubi yango na libumu ai makambo ya makambo oyo pesa nga mutu kushwa ba mama bokilo ya bino ni na bana basi na bino c'est pas possible tangu na moni ndengo wana na zongi lobi pa ya papa wana ya charlatan na FCA tala na uti babi voilà on m'a ça ndengo wana yi wana est-ce que bolingi na sala yango retour l'expédition bon mona makambo ya salam abinga na cause de décision tenga fana zonga na Allemagne na sona mbala na ngai bref ma fiston na zonga na Allemagne la kenda na pesa papa rapport mais c'est papa la kenda ki ma église simbité metala la kenda ki pa ya papa moko boye par ba za prophète ya ba ko ba prophète banganga ba keyukuna to sololi na ye da expliquer ayebsinga kende okomona makambo ya osala elo ekamsinga papa fiston ba mobile na ye na butu na mona mama asimi photo na nga autuba nga na libumu boye autuba na misu mama o wapi parce que moi si mama ya mobile atapeka mama te mama ya moi si mama o wapi mama kingani mama ya ngai mama na nga komi ndoki yokanga mama na ndoki ote shakina kanje ndoki te na opesa onde rapport ndenge witi po papa wana ya profita baki tobenga ye soute tobenga ye ça va aller comme le numéro tant abenga papa na bene comment tu vois ça va oui c'est vrai je confirme et ali maman na yonde asa na base makambo na ndenge ndabi oui c'est vrai si ko preuve na preuve yali est-ce bolingi na bongo na ke preuve olingi makambo les zonga et si ko wuti ça va pour ndima ça va bon andima ko la bota ba izela na ko rappeler yo atiki une semaine les comme pendant une semaine là abenga maman là maman bondi en tout cas moi c'est ngai to mi ba des autres robota te je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ngai ba boko pembe na yebe loko moko te moi si au bal là ba koko maman est-ce que ashu ke bino webe loko te fo loba ya ke bana bato na famille basalaka mutakufi oto loba kinzonzi ngando kite na yebe loko moko te ba ngwande bandoki na penio fungulo comprendre to partager quoi partager monsieur il y a monsieur qui to boy on partager te partager monsieur maman emezola na monio mbote Marie Bivens mbote na yo na monio papa Samuel Miguel merci beaucoup tikana pesa mbote mboka na ba konzi nango Eric Chibanuka na Barcelone le prince de Barcelone mbote na yo na bosanité Trésor Pindi, Kaka na Espagne, Mexico na Madrid, les princes de Madrid. Bon, la bonne cause nango, Eric Chimanuka. Nazo Bondate, na Leli, est-ce que komi, c'est que bien. Voilà Kenda Kandengwa. Mon bali ko yote na zongi a confirmé à papa, salaka ndengo sala. Allez, nanga wasu ki pe po. Ya, ba ki na prophète, ba prophète, ba banganga. Ba banganga. Ba ko ngata kuma prophète. Yaya mbala moko ya bengi babo sava sa ndengo sala soka sala ki nini soki on ne sait pas lobi nango kaka mama na bango abino mama abeli liboma mama katiforme na kisasa mama yaya mama kota unza matete mama na tisu kwa za liboma na kota matete apa fisto yo mona ki kasi na bino yo ko mona yo mama sa liboma na matete kuna kotoyo ça fait siko zemi komi ya 6 mois papa fisto na kanga yibutema na ka bomba yango tema na lolo ba yango po ete ya bande ko mususu ya keba makama ko na prophète modèle fa oteka na prophète landela yi na esa kabino chaque fois bino awa soko na problème n'importe quel problème et tout ça spirituel benga na lombango to ko numéro ya apôtre Charlie Mubiala kaka butumoko koloba ngade papa fisto na mona ki butumoko aleka pa na bino kuna ya attention, le seul mutu, la seule personne, seul pasteur oyo to kubenga yo, ya akosamba la pona oya fata na musika, ya mbongo te ya ofele. Ono pesa na $1000 avant samba la pona nande. Apôtre Charlie akosamba la pona yo ofele la musika obiki, ba témoignage za légion. Chiko, il y a un problème ça rabino chaque fois. Papa fiston, apôtre Charlie samba la ofele ga ndengo na oui samba la ofele, mais yo eba yango tamana nzambe. Ma prière
pour la solution joama nzambe atala esengaka mpe mwa offrande ya yo moko offrande problème nga ntuka basambeli mpo na ngai nakopesa offrande o te nga nakozela nanu nabika emona mpe offrande na nene estce mpo mpe offrande yo obali kotekela nzambe opesi bakozwi makambo te pesa offrande na yo sala action de grâce etika nzambe asala ndeko mpo abengai nga opa fisto nakobenga apotre Charlie apesa nga prophétie yo yekoka prophétie to oye basambela mpo na yo prophétie ebimaka ndenge nzambe aoguide est ce que okomi oyo tolobi te tolobi voilà na minute oyo ndeko mwasi aza na nsemi ya 6 mois mama na bango wenza matete liboma nayebi te nakopesa maloba epai ya honorable rapidement ya moto yamba nzambe ya loposo docteur Guilain napesi maloba simba biso ya simba awa pembeni kuye ça wana pour honorable loba napesi pas honorable mama Sarah na Bundes, je rappelle que maman Sarah est allemande na Bundes ara honorable ya radio loco télévision mbote la honorable lecture na yo pour la histoire ya mama oyo mama Bokilo lingi bango to monya monde ngeni ça fait na micro bien là c'est bon bonjour honorable président papa Feston espèce mawa makase makamba osalai bon banda nalobaka banda bokoko na biso biloko ya boye esalamaka esalamaka babokilo vraiment po balinga yo papa okoki kozwa matrice olambeli yango osala ngo pepe supu opesi yo oregrete matrice na yo na batrompe olambeli bokilo puske bolingo wana otikala kolingo ndenge alinga mwana na ye te soki bakolingo boba tout doucement ya malembe tout doucement mais penda pena balinga openza mingi ezala bongo te mwa moke kutu okozwa basemeki nde baolingo me mabokilo basemeki bazala lokola nzela nini oyo etilaka solo te bango so intere kaka te bongo eboka pilipili baeboka pilipili esilaka solo te nzela velela eyo esilaka solo te ndenge bazali ata oneto yango ndenge moka etindi tsunga biobio donc moye kaka te ndenge baza wana donc ye kutu aza na chance akelukela yango solution ebo bato mosusu omona tika neka bongo aboti na ye te mais nga na kamwe comment ça fait-il que honorable mobali mpe andimaka même bazongisa likambo wana epai ya mama na bango tasiko mama be liboma culpabilité wana ese akoki koboya kaka te sikoyo on ezalaki trop sûr que mama yebi makambo wana te yango andimi mama be liboma andimaki mpo ayebi ke ti tovanda mama amisala mabe te mama aza problème te na mwasi na ngai nzoka nde waya nzoka nde waya mama alingi mwasi te mingi eza komona ye mpe ayebi basambla soko akokai kondima te makambo wana ekokoma na mplaire wana ekomi bakanga bango kobota andimaki te yango moni ntango esalami atikali wana atikani kidiba me aza ashwa lisusu te po babongisa mama ndeni bazi yana mwasi abota ebongo nsima baboluka solution ya mama wana ifo bazonga esu bene so bazongi bene po bobongisa mama ifo sikoyo iso bazongi bene kobongisa mama esenga nini esenga sacrifice po liboma wana esila sikoyo ya opia sacrifice na bebe abotisika mama mabela neka liboma bina ne na wenze kuna bachela ke radio bina ne na wenza matete ke zalamie. Merci beaucoup honorable. Alors la solution vraiment la félicitations na solution nenga ke ko solution moi sama kama yele mingi. OK, merci beaucoup honorable. Restez en ligne avec nous. Voilà. Je crois que tu as une réaction honorable. Si tu as un invité spécial dans la biso, si vous avez la télévision, vous avez j'ai voulu qu'il accompagne dans l'émission. Docteur Yamlo Posu. Mote na ulisus. Mote Papa Pelenda. Yo ozali nganga, ozali charlatan, to ozali nani? Bon, moi, nazali charlatan, nazali vraiment dermatologue de formation. OK. Donc, nazali dermatologue de formation, en même temps esthéticien. OK. Donc, vraiment, domaine ya peau, exactement moussa na ngai. Yango moni nazo beta sete, na bato yo vraiment, bazo komi pakola hydroquinone, ndenge balingi. En tout cas, acte, hydroquinone ya kamabe.
Donc les dermatologues aza awa nzamba le poste docteur Guilain Les Bourgeois naza mieux placé à guider puis ko diriger et puis ko soigner ko traiter ba maladie nyos puis ya poso ils ont déranger bato. Merci beaucoup docteur Guilain Nzambe Loposo. Biloko otangi yango wapi? En tout cas, docteur Guilain Les Bourgeois, histoire des Amoulaï, dans une formation, na tangi vraiment la place est délai. Dans une formation à pays Libanda, na tangi na Cameroun, na tangi na RDC na Biso, na tangi pe les sous na Abidjan na Côte d'Ivoire, na tangi la place est délai. En tout cas, dans un docteur Oyo, dans 25 ans d'expérience, dans le domaine il y a cosmétologique. OK. Donc dans le cosmétologique, autrement dit, tout le monde a dermatologique. Alors, nous avons mieux placé, donc nous avons plutôt parfumerie. Donc, nous avons parfumerie, nous avons vraiment moto, nous avons mieux placé la parfumerie. Ok, docteur, il y a tout droit but. Ma conséquence nini ezalaka na bat oyo ba pakolaka ba futa hydroquinone oh la pakolaka mo fat monsieur ezalaka comment ça ni o ce qui monsieur wa jaune wana carolite ba bloko hydroquinone ma belle ngo zakani po ba tembele ba tempe sima na ba hydroquinone. Bon, normalement hydroquinone ezakisi. Ezakisi. Moutako pakola hydroquinone n'importe comment. OK. Ezalaka na sous-ordre ya dermatologue. Il faut ngainde munganga na prescrire yo na ba effet on moni pa na yo na nzoto na yo ke na ko recommander hydroquinone wana. OK. Même ba antiseptique wana. Maintenant si ko batu basala système ni bazwa yango ba comme ça yango balata yango. Voire même ba épiderme wana. Ça veut dire ezali na ba rôle nango likolo ya poso. Siko biso za la nini tango mutamoni azui mafuta ya hydroquinone wana. Apakoli yango ateli amona comme kitoko. OK. Or que kozala kitoko eza kozala chokote. Na ko kozala mwindu mena leki yo muta choko na kitoko. Ça dit ngai na entretenir ka mwindu nanga na protéger yango na garder yango. Yango to bengi beauté naturelle. Osololi. Okoki pe kozala pe pembe. Pembe wana ezala encadré, ezala pembe moko ezala entretenir. Ozo originalité ya pembe na wana. Basalela yango etangi na docteur Guilain Les Bourgeois mona obi ke non ba ko jara nzambe te obotami pembe tikala pembe obotami mwindo tikala mwindo mais seul mutu akoki kosala yo commentaire wana puisque comme étant que dermatologue esthéticien mutu sa oza pe pembe alingi pembe ne wana ezala frappant. OK. Ezala éclairci ezala bien embelli. Oui, à contacter le docteur Guilain Les Bourgeois, ngai ne mutu na kopesa ye na telisa ye na bomsa mais avec des précautions. Pesa le numéro rapide. Numéro nanga ezali 00 babeta na code na biso ya RDC. Oui, 0243 WhatsApp eza international partout bien ozonga 00243 85 46 86 411. Bandela mususu. Na bandeli beti code na biso 00243 85 46 86 411. Voilà. Et 411. Donc elle dit manière pratique docteur ngala robenga yo Nzambe Loposo. Oui, les dieux de la peau. Voilà. Bande comme ça comme on a assis à pakola déjà ba luvamba ne bete etika bataille elongi changea forme. To sengi merci na ba chinois ba les biso poudre ya mai poudre ya mai ata osala ba luvamba no tepela ba ozongi mwana muki. Est-ce que possibilité zani mutara ba luvamba no ozongi si normal wana 1 yami bale to mona ka bande ko ba ba nduta omona zaki mukieta ba diko kolo mona ba nduta ba diko kata na doki funga ma o te nduta ya kabia munene te zaki salite ndenge malamu te. Est-ce que yo aussi ça ba nduta wana yango na uti koloba nazo traiter malade nyonso po etant que naza docteur ça veut dire limite ezate ata nduta wana sali érosion et kati pende kati ngana benga ba terrasser naza bien placé ya rozongsa yango ya rozongsa tisi na wana ya poso ezonga normal et puis derrière ezonga propre partout so il peut ba cancer de peau wana et beti en tout cas na 2 semaines mutu ako ressusciter ça veut dire mutu ako sepwa parce que moni poso kufaka omoni penza elonga mutu face à mutu comme penza impossible donc vieux wana o ateaka bato wana vieux wana akoma o bazikise na maya moto yo ozongisa en tout cas ndeka na lobaka question wana yela anga mingi est-ce que komi oui na komi déjà question wana yela anga mingi mais ngana lobaka munganga te mutu alukaka malade nemdo yaka avec munganga
Ça veut dire azan aza mieux placé tout en comme pour la publicité ayebi docteur Glenn Bourgeois na comment na ayebi ngaité puisque ça on continue à internet les lo ba to mingi ba koma ba nzamba lo poso ba se référer na ngapo koma nzamba lo poso za ngai so ki muto bengi na nzamba lo poso nga zo ba Glenn Bourgeois RDC on ba yebi yango alors ayebi yango to ba azwa courage na loba na ba émission ebele na ba confrère no musuto ça ba émission na internet na loba yango azwa courage au moins ngai na ramakelele mingi te na sala ramakelele mingi te nazo bana bato tout bazali na poto bazana Europe Asie Amérique Afrique bona na mingi ba internet te bona na ba publicité inutile te ça dit docteur au moins naza devant papa Pelenda nazo ba question na nga nazo lia yango nazo répondre yango pour naza du domaine so naza du domaine te na répondre papa Pelenda te pour ya ko pour ça on a posté ba kati na ngai ayeba est-ce que docteur aza peut-être dermatologue ya solo soit aza charlatan le docteur Glenn Bourgeois na mieux placé na mangabu ya poso ngai nem na olaxo savon oyo ko sokola pour na éviter ba allergique ngai nem na olaxo mafuta ni ya ko pakola parce que papa Pelenda poso ezali na ba sorte belé opose mon idée to lo babo d'abord enza ba kelab sur na trois peaux toza na épiderme toza na derme toza na hypoderme ça veut dire soko comme na niveau ya derme au bébé microbe moi mon pépé salité nyonso et ko le calcula poso na yo au comme problème au comme problématique ça veut dire ya mo na ba tout so mo na rapport na mafuta ba démangeaison ils ont salaire ba biko ça ba continua à l'est au centime d'apporter mafuta comme rouge ça veut dire épiderme déjà comment déjà ya kufa on a bi bakola ya mo moni to da me place wa mama réparateur a poso zanga na vandia yom tozo la ngai na yebi que c'est tout bino bata poto mali le ko sa bino tout ozo pakola karola to ka papa docteur sala ka ngai loko moko tozo ko akimile tango eko bombarder yo na nzoto ekomi impossible malgré ya pa na nzamba lo poso na bongisa na ngai yo mais okomi délaissé okomi lokola mutu moko boye okomi inutile na société voilà bandeko oui c'est vrai docteur Nzambe le poso ko bongisa bato ata po ozo na cancer a po akobongisa ozo ba luvambano akobongisa ozo na ba nduta akobongisa mais kozela te ke ba nduta ebeta yo Pourquoi ba hydroquinone et vanda eri yango yo benga docteur déjà comme ça ayeba ndenge nini a orienter wa conseil pour la yo exactement bitoko lelo yo le roi de la forêt ya ngo le roi de skala lo bango papa biso bini na le roi de la forêt ndenge tentra bitoko wana za Nzambe lo poso Nzambe lo poso pesa libero no on va finir par là en tout cas 085 46 86 411 00243 85 46 86 411 la bande na beti code nanga 00 code amboka na biso 00243 c'est bon 85 46 86 411 soko bengi nga na ranga mo na téléphone na passa téléphone na moto te kozwanga moko docteur na koyamba yo na ba question sur tout nanga mais ba mafuta approprié on a bateau tout baza na problème de maladie de la peau ndakisa banduta ba cancer ba bouton ba tampon donc oh nyos tout ba rougette oh tout ça la mutu na poso voir maintenant mabiata oh moni ke mabiata kato sila ka te na traitaka yango ozabe nzoto makasi mama yo boza nzoto makasi olingi ngebu taille ya malamu taille no za taille ya malonga contacter nga docteur Glenn Bourgeois na peso taille quelque chose na obésité omoni ke surpoids olingi pe o tondisa nzoto no makolo na yo na 16 ans mukebi kolo munene ba molin nyonso na kosala yango olingi ba taille ya normal to benga taille acoustique bassin na yo o élargir yango efuma mapenza on peut se rappeler voici forme oui ya mado wana olingi ya mado ya original nga docteur Glenn Bourgeois na do kebisa no ba BBM wana bokena ba BBM te nga naza na moyo automatique na on peut c'est naturel au saleli étant que du domaine étant que docteur on naza na ba formation ya makambo wana na kopesa yango parce que ça commence à la domaine so esthéticien na kopesa yango pona ozo forme ya malonga ki ko sona tolo na yo lingeza nasco poitrine na yo voire même suki na yo soki cour chevelu na yo la suki na yo ils sont pour produire suki botara ozo botara timi la oui soki déjà au comment kovo suki na yo ekola raté contacter biso mama nazo bana bino phénomène choko ils ont mabete mais docteur na ça la yo choko wana
puisque ngai tant na télisio na kopesa na kopesa ba précaution na protéger pour lobby au ça des inconvénients et ça la tomber baté Tout à fait. puisque tant que du domaine tant ngani na yebi makambo wana soko lingo garder pour son autre docteur na lingi na ngana za na nga mwindu na tela na nga tena za naturel na bongsa yo te docteur na lina za ka teint clair na bongsa yo mais na za ka te pona mafuta non faut eba poso pe belaka bato mosusu babelaka bamakwanza bato mosusu bazala bampese bato mosusu nzoto ezopola bango azoyeba te asala nini azogratte partout naza mieux placé ya kotraite yo mpo otrouve poso na yo normal lokola ndenge nzambe asalaki yo en tout cas papa pelenda nazosala vraiment bato baza bateti banda Voilà, docteur. Donc, oh, papa Fisto, yo lo barande ngona, vous avez asigo, kasi bonna nga boy, on va limbinga sans hydroquinol. Ya sigo, tant que docteur Osimbanga, rendez-vous dans 2 semaines. Sur la télévision, pour sentir. Donc, voilà, c'est un peu ça. On va avoir la chance de recevoir dans cette émission apôtre Charlie Moubiala pour 2 minutes seulement. On va les recevoir. Mais avant tout, la personne est pas honorable depuis Bundes. Honorable, moi, Moutounes Ali et pas docteur Nzambe à l'opposé. Mutune eza rebele. Nzamba loposo. Normalement, docteur pe azalaka na spécialité na ye. Siko yo ba spécialité ya peau. Okomesa na obésité na kati. Ozomona te ko exagérer? Non. Okomesa na obésité. O traiter poso kakati. Pour ninga na yebele linga na sala parfumerie na yebi keki sanduta ezalaka te moto ya banduta azana mama yebele na nzoto yango pona ezopasuka apart ba oyo epasukela na produit bapo epasukaka bongo oza na mai ebele na nzoto yango wana po ezopasuka mosusu mpe nduta mosusu ebimaka ya mwasi azemi sikoyo bandote tango nayebi te na kisi nini mpo mindele baba cherchere soki kisi ya nduta ezalaki mbe bazwa kisi obésité soki ezalaka mbele basala po bato ba 500 kilo na Ameriki bazokata bango ka estoma siko nayebi te baobezo na moni na kisasa bakomolata bajina minene pena po baede bango na batirke bakomolata bajina minene fo mona bavwandila na bajini wana siko bango wana fo kokanga otelemi na balabala ozoluka bango obandi nano kokanga bango lokola toyeba ko deja nzamba loposo obandi kokanga bango bandi kokondisa ta 2 personnes tomona na massage te oluki solution ya kisa komela puisque mindele baosala na kisa komela oyo ezodimine nzala mpo moto akita kilo. Merci, on va aller vite. Yo oza nzamba po okoti suku na ndeni. Merci beaucoup honorable, on va aller vite. Au docteur on répond docteur. Oui, maman honorable. Maman honorable. Là se présenter dans la ligue dermatologue esthéticien. Donc so qui na makambo ya obésité, eza makambo na biso domaine ya massage. Et puis na orientation ya régime alimentaire. Qui ne revérifie en esthétique au bon ngo ba cours wana ezali. On comprendre? Docteur et dermatologue esthéticien. Na dermatologie na tangi po. Yango moni kisi ya nduta oui, effectivement kisi ya nduta ezali te. Tango ba ko orienter yo, ozu ba traitement na yo approprié. Ça veut dire mafuta ezala adaptateur, so mafuta na yo esindi yo. Nduta ya ndeni. So mafuta ana lekio na makasi, soit ezana acide ebele, soit hydroquinone ebele ndeki no kata yo. Tango docteur a ponelo mafuta ya bien, evandi si poso na yo. Poso indimi mafuta wana automatiquement nduta ekokende nango. Yango monaka mafuta toteka kango, il faut osala consulter. Toyoka ba plainte na yo, bato bazonga na téléphone, tango ça ba commande na bango na yoka bango. Ezala ba produit ba kopesa. Tango ba peso savon na yo, ba peso mafuta na kopakola, ba peso pommade, ba peso na vitamine na kotia na mai, automatiquement nduta ane kosila. Et puis maman ko minimiser africain te. Elingo ba tele so mutaza mundele faut les cas africains na mayele, attention. Science ezali compliqué. Donc biso nyonso totangi, toza mieux placé to yebi makambo wana. Pour preuve mona ka mutu musazo bela na Congo me babene kezo ka en Afrique du Sud. Remède ya makambo ya po ngana loba yango eza na Europe te mais eza na RDC, c'est moi Guinée les bourgeois. Soko oza na tembe lukela nga bato babeba bilongi na 2 semaines na osoti na ko sepsa bango. Voilà. Tembe aussi là, voilà. Merci beaucoup, honorable. Papa Christo, limbe sana sasa question mo tu. Honorable Simba.
Honorable Simba. Hein? Honorable Simba. Simba honorable, l'état nous presse. Docteur, passe le numéro rapidement. Oui, numéro d'anglais, Zali 00243, code Nabiso 85 46 86 411. Dans le but bien, comme un docteur, tu poses une révélation, donc je suis de formation. Merci. Alors, on a mieux placé, maman honorable, et tant que dermatologue esthéticien. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, honorable. Ouais. On va recevoir maintenant l'apôtre Charlie Moubiala. Voilà. Attention avec le micro. Attention. Stop. Le micro. Apôtre comme ça. Voilà. On va recevoir l'apôtre Charlie Moubiala et donner l'apôtre le micro. 2 minutes seulement. 2 minutes. Voilà, et belé, apôtre Charlie Moubiala, tu as bien gagné par été dans les lois, apôtre Charlie Moubiala, à Sarabiso, à Walelo, apôtre Motelayo. Donc, Makassi apôtre. Voilà, apôtre Bouloura, apôtre Charlie Moubiala. Pas fisto, apôtre on est ailleurs, apôtre Charlie Moubiala, apôtre qui a aspect, puis à tendance. Oui, mini, les gars qui me questionne mener. Mais la bonne Zambé Siko, apôtre. Moi, il y a des gens qui ont des téléphone, on a des désert. Avant, on a des milliards de coller pour la construction. Apôtre. Moi, je ne sais pas. Non, on appelle ça des milliards puisque nous sommes universels. Et c'est une opportunité qui m'est donnée dans le moment où on appelle ça des milliards. Donc, nous avons apôtre Charlie Moubiala par ministère. Mais pasteur, puisque j'ai une église, voilà. Je suis berger. Donc, je vais militer, je ne vais pas me voilà, la ligne, on peut savoir témoignage parce que docteur Nzambé a l'opposition, ça fait quelques jours, mais ça qui vient en contact, est-ce que Nenga Simbi l'opposition, on va teinture Oyo, Nzambé l'opposition à Simbi, apporte-moi un message. Non, Makambo, papa Fistazo Lobana, papa Nabiso Guilain, le bourgeois. Dermatologue, na moni à Salidja, je pense une semaine. Na mona ndeko moko vraiment. Donc ndeko wana koma mwindu lokola mwindu penza ya couleur noire. Alors bakutani na ye dans 2 jours. To moni ba biloko la ba noir vraiment longwe, mais azo continuer traitement na ye. Puis alors ça m'a étonné. Koutou par gentillesse na tikela qui. Donc, pendant qu'ils sont en Afrique du Sud, les docteurs, église Nasuka, donc après prière, dimanche, ils ont consulté, les bureau quelque part pour consulter. Nous avons un problème, nous devons nous soutenir. Voilà. Donc, il est vrai, ils ont travaillé vraiment, et comme ça, il y a beaucoup. Vraiment. Voilà, merci beaucoup. Donc, Belé, en Europe, en Amérique, les États-Unis, en Afrique du Sud, partout, ça a problème à peau. Tampo ebeti baluvambano bamakwanza bloke belé wana olingo pesa pe vrai ya ma de forme kitoko donc yo benga Nzambé ya loposo ceux qui ont eu numéro là été au rappeler biso to ko numéro ya docteur Guilain Nzambé ya loposo. Honorable, on va finir avec vous, mot de la fin honorable. Tenangana yebiseka ngabi omone biso awa maeza na calcaire atako to meka ko soko sokola nango fulufulu mukielekete bosiko yotango yazo sala ba produit ayeba ke oye kende Europe na bakisa mo chimie oye kisasa na bakisa mo chimie pour la calcaire hein docteur vous comprenez. Voilà, merci beaucoup, Moussa Nzambé, merci beaucoup. On va finir avec le docteur encore. Merci, papa Fiston Koutou, il y a Binga Pied Levé, d'autres qui ont une intercession. Merci beaucoup, docteur. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Ils ont une solution pour Nzambé. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup, apôtre. Voilà, docteur, venez, docteur, on va finir non, par ici. Voilà, ok, question honorable a fini à Sistango Lobby. Est-ce que produit en Europe, comme dans Malili, na Congo, Angola, Moïse, c'est même produit au Sandeni? Bon, il y a un lobby que les produits n'angai ils ont adaptateur. Donc ils ont adaptateur. Ça veut dire ils ont tout type de peau. Et puis tant que ils ont adaptateur, ça veut dire par rapport il y a la prévoir tout ils ont prévu déjà. Pour toi, dans l'Europe, dans la Malili, dans la chaleur, tout ça là. En tout cas, dans la bango, dans tout cité, dans la bio, pour moi, on a yebi.
mafuta ekozala miango te nde balobaka donc mafuta ekozala méchant te mafuta fezala doux ezala frais mpona ekoze tort ekoze badega te. Voilà, merci beaucoup. Mama akokabaker wana toyebi yango na kati ya baproposition na ngai surtout déjà nasala nazwa déjà baprécaution wana donc wana répondre mama honorable. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Alors, numéro Asuka, so Mahmoud Soli Awati. So Lingo est beaucoup plus. D'ailleurs, des hommes qui ont la publicité, il y a un produit la chaîne Nabiso Bonomo. Alors, so Lingo plus la question pour tout le monde au Kobenga, docteur. Docteur, numéro là, rapidement, on finit encore. Oui, Nangana le Baraka, mot de la fin. Nangana, ça la rappelle. Na bateau tout bazan en Afrique du Sud. Nazana ba tourner. Nazana vraiment ba tourner. Nzamba révélaki ngai nazana ba tourner na otambola partout pona ko osunga bandeko puisque on bossa te papa pele ta bato souffrir ni pona mamba posoa bato souffrir pona mamba poso puis bato bossa la ke poso pesa médecine parce que dermatologie dans médecine ça dit tant todo ba dermatologue na apena munganga meya. Oui, tout à fait, personne ne rapidement on va finir. Il y a un moment où ça la peine à bato nyonso ko banga te ko hésiter te atoza partout produit comme la yo numéro na ya WhatsApp international na bandeli sous numéro 00243 petit code na biso ya Congo 85 46 86 411 00243 85 46 86 411 na kanga téléphone te so bengi ngai to solola on a un message. Voilà. Merci beaucoup, docteur Nzambe Aloposo. Je crois que le message est passé. Pour beaucoup plus de précision, Kobenga Bisso. Donc, il y a Aza Awa. Pour le moment, la zone Afrique du Sud. Pour le moment, oui, c'est ma semaine Congo. Voilà, merci beaucoup pour la Afrique du Sud. Kobenga Bisso, to bengi mamoye, okuta docteur a quoi ça aussi kazali pour la ozwa pour nayo déjà. Voilà, on se retrouve tout à l'heure là pour la troisième session. Il y a émission d'ambition des grands. Ratez pas ce grand rendez-vous. Déjà conférence de presse au Salama. La pourquoi avec le docteur Thomas. Dans les cadres, il y a marche de soutien, il y a République démocratique du Congo où il a agressé par un pays voisin, Dongolo Bisso. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap et tchara.